C'est Frida Bachar, mais naeli bino sanga kitoko balobi CL News TV, CL News TV. Babi site kitoko yena mpepa kitoko ya yemoko Christelle la Rose. Balobi Christelle la Rose fille a na bagage. Babi il y a différence. Là-bas zéro. Ma bé babi CL News TV. Babi site moko izana ba news ya kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nicha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika. Salut très chers internautes, je sais que vous êtes là nombreux pour suivre votre site que vous aimez bien, c'est CL News TV. C'est CL News TV de Yeme Christelle la Rose Mamouliranium de la presse. Hein? Là, je m'en veux saluer Papine Zolamen sur NTP Pro. Quand je regarde à ma gauche, je vois Daniel Kasungana à Grenoble. Quand je regarde à ma droite, je vois Sami Mbembo. Hein? Talara chaîne bien. Mingi. Les lots tontos avis à population quinois par rapport il y a conflit s'est passé entre phénomène Guia Mamakanda Weranso et Héritier Watanabe hein wana na pesi bambote nanga na golo mayala wana asesakria fiaka toujours pour apesa no ba image lengi boye. Quand je regarde encore à droite je vois Adio Diogène, je vois Papa social, l'homme social, Célé Dubois, je vois encore à ma droite, je vois Roger Madiata. Et le monde a golo maya la token de Kozoa. Bah image, on c'est parti. Bah tu le vois, mon idée de la Kenya ou côté bah jeune leader. Et quoi vraiment mais c'est parce que nettement ça biso Fabregas, tu vois. Bah la moto va que bah là na nzungu moko. En point, taboada na kata nzungu moko. Moninga sa bimi derrière ba vitesse. Tant yozo lingoya o comme na niveau ya zade parce que pas balada ça asa kanga de akini. Masa wata waya ya wakino. En point. Olongwa na kapa non répéter na cave alongwa boani barando. Yo musicien artiste à la mto barando te mto pomba te mto ni artiste sur la bière. Faut ça playboy. En point. So obeti bon no se simité. So côté ça manduke pas 20 sonne wala papa na yo te. Voilà papa no maye soku tu aloba ke no tara père respecter père balvé mais ce que yo ba no bungi la vie et simbate o mote ke no beta libanda et beta ba mama na fo libanda net na kini awa o beti bo nanu izano na gazi nanu kutute on peut générer kutu ya moi générer kutu beti te générer kutu beti na ngote ba obino ba beti po makutu yo depuis ta beti to yo kai siko yo le ngoto ba débat moko bo na muto azali na vitesse muto azali ba vitesse maka sur route pa na ya ça va musano na normalité tika polémique ana après aramikolo c'est ma polémique té aramikolo c'est faux sur là ba vie bien 20 sonnes pepele o so na papa chéri pepele kofi pepele ba venir so ba faire rigolo la pepele ba fali pepele on va posa nini ba la son c'est là tina ko bengo tina ya rabo sabo so na ko vanda pe production moye bo atali bien na ba na ngata bo bon wata ozapi abo bimano loko wana pardon moni dia muto conflit déjà alinga kufa imoti alinga ka kufa na bato ebele so na bino be ba journaliste ko mo kota dia ba conflit mo teke no esa property bomi bomisa ka bino moko o bomi bomisa ka bino bo kati ba carrière na bino bomi fixa ka bino mo ya normal ya na sens morte to maman na maman alanda ti wana maman to no ba ke maman papa na mwana mwana mi kitaka pa père wana père no sa ba ranki na bato na sa ranki na bato na yo ndezala kaka bon nabi ke no bato pe balandi mo libanda on vient na Tony Kabe espagnol moi na poto solo motema Joela vient na kati ya Paris tapetino yo bando lela ya ngwana ozu on babi Cédric Chidingi na kati ya Soudan mto kangi playboy ya solo Hervé Kabe na kati ya Paris ndezala kaka Rosaline Kabe ya babi bitilo la Kabe ya famille Kabe ya mobima na kati ya Paris nabi ke no ba mbote na bino ve na bino yo vraiment donc ça m'a trop hein ou ça nous simplice libulu hein donc musicien comédien. Donc tout ça là beaucoup plus dans ma camo vraiment ne qu'on a biso artiste et musicien au sala. Ouais ça héritier. Donc on regrette peut-être tellement il y a trop. Ba biso ba oh on a simplice on a bêté pas brigade, na bêté pas bill, na longwa mais jamais na finga place na wuta. To jamais na chrétien leader na ngai. Mais ça m'a le tout monde le héritier hein tellement zo finga place ya wuta hein et pas venir pena wera wa za président na ye o ya bimi c'est pas ça là. Donc quand on a pena héritier soli faux.
donc afanda asenga vene wana pardon ça pena que non vena nga limbisa nga itake leader na nga po lo na sali za la raté donc biso pena ba monsieur ba artiste comédien donc toza pena contre makamo o Eritza sali donc mingi na zangi no lo baka yango wana vraiment donc concernant ko pesa ye zaka que non ya so lingi carrière no kende pena musika et que ne pena mulai na nengo yembaka bien c'est que ça la poli et pas ba leader zala respect et pas muto bimiso pour la héritier ngayo na longwa état que vraiment simplice mais na respect et c'est kana outé pas ya présent na président na présent na bill donc merci à trop bientôt des ans à sortir les 7 jours de la semaine information sur aux 2 ans misango voilà donc des ans via ça ba descente na sur le terrain na ba fan club tout donc ma musique ce qu'on dit en voilà pour la muto autant à combo na net ngana yamba ya bato ba not qui pas de la forêt na salaka et ça coloca monsieur ça coloca il faut monsieur botter la bien la vie soko sali examen sur 10 cours na 9 cours aux UT na moko ba repêcher faut ça nan merci na Fabrigaz tala moi na bato a finga raté sans polémique yo kanda zokende merci na Robino Mundibu a finga na été azoki bo yo zoluka polémique bolimbisanga toi santé moko toi qui dans le domaine de la santé tala ngana za toi santé moko donc nga leki na ndam boy bisi atika mambazo ki za niveau na été pour abandonner qui impolitesse na ye qui buzoba na ye qui tétitesse na ye pas brigadier Sarbati voilà cousin là azoxia na no e awa mamuto boma moto pour la vie de la forêt et puis abandonner na papa na tellement moi na impolitesse papa na owe raso à côté na parquet général pour kota makala vous comprenez pour kota makala papa na owe raso na côté lui abomi moto na brigade mais le comment manquer on se montre que ça en foutement et ça vous moi na manquer papa na na ebi aza moi la lingua la maman nga na tifa lingua la à cause de la TVT na la maman belle micro père le bango des anciens militaires aime ça boulaza moi la général ancien militaire père le bango kufa déjà kala aime ça boulé musique qui ancien militaire té oh ça na journaliste ça musa na yo musique ça c'est un journaliste comme une fan club ya mutu obebisi musala ti le bi ko mo mo mia batwana donc moi si on a bien na on pèse gaz na combo mise ou to pèse combo na tangiete bon moi si bati ko bazo sala moi ça n'est pas Fabrigaz a boaki nga saka minene le loki et bon basa banani na bi bien taka moi na manquer papa na le ba on la maman na lobi là on lo bané zaté asuka mato ine bien le coup album ne échoué alors que les 7 jours de la semaine bientôt pour ici milangote banzembo sana na maison monsieur za 4 de ya Werason oyo ça cité makasi ya Werason so yenga ko sebiso na nini aza ande police so yenga ayoka bien na vance ko poser so yengi makamne Simba amikitisa ayebaki na utake pa nani ta to Werason aza musicien ma Wera vani andako na genou abandole ma desu ya Wera akole pa Wera abani na lazamba azala ko musicien mususu il faut za no poli l'obiti est comme ma pâte à bolingo, ça c'est un peu. Merci, toko vraiment na suka émission na biso bino moko bozui avis ya population kinoise ndenge ba peseli ngana na minga ko commenter te là-dessus hein là je m'en vais saluer na pesimbo te nanga mingi na Samimbembo kuna na Paris na pesimbo te nanga na Daniel Kasunga na papa n'exaucé na peso bambo na pesimbo te na Frida Kanga ba charmeur na pesimbo te mingi lisusu na ba nyonso baninga nous sauver Lupungu hein na yebi ke boza vraiment ebelé boza wana pona ko soutenir biso na pesi papi michopo mbote na pesi mbote na fiston di kasa de la part ya Golo Mayala na pesi mbote na Adio Diogène Genève Mubimba na pesi mbote lisusu na Freddy Mbwila le méga boss na pesi bambote belé na yebi ke boza wana toujours pour na kolanda biso na peut-être préférant na biso bino pe bo préférant na bino biso hein to comme na biso na suka to ke check bye bolingo site ya sikebimi mo pepe ya sika chez Christelle Lupungu la rose Mamo Iranium de la presse alors beau s'abonner na CLTV mo pepe ya sika CLTV News mo pepe ya sika awande sikanga na osala ba news awande sikanga na osala po na sak interview na n'importe quel site na n'importe quelle animatrice ou animateur Christelle Lupungu Mamo la rose l'Iranium de la presse
vraiment beau s'abonner awa